ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamaba Mana modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Ena Koma Kobanga, oh. Oh! C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko? Ah! Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma te ve. Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui n'ont ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur la voiture vraiment. Mais quel est le jour y en Angola maman? Antonio Miala. Moi, on balie wana. D'ailleurs, je peux dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui, ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout kana rouage batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Sobamisana Kolanda, Irène Masiandoki TV Identité, Yabundes, oh maman, bino la cabino, kakaba, histoire vraie pour essa la bino, bavre makasi, Nabanda Kunabino, partout bozali ndenge na lobaka, nzamba lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka, masole ya maman Irène Masiandoki ebetel Promax, et ça la vraiment bien makasi, yango na ebisaka bandeko, nyonso bazolanda biso partout, s'abonner na Irène Masiandoki TV, s'abonner, ceux qui peut déjà au s'abonner, ko hésiter te, partager ka maso na biso parce que biso tobetaka masolo ya solo, tobetaka aubergine te, to la ka proverbe 19:20 pe sunga yo nanga na suite ya vie na nzela ya ba conseil. Yo pe mutozo tala mama Irène Masiandoki mbala liboso, moi je appelé moko sans mon bonda, ko hésiter te, s'abonner kaka et ko pesa courage ya ko yasu na masolo ya solo. Bande nyonso bolandaka biso partout nzamba lola akanisela bino ndenge bolandaka mama Irène ndenge bo partageaka ndenge bo bengaka nzamba lola asala bino bolamu na mabota na bino akanisela sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 la patronne Betty moi ça mebla 22 ndako na Versace ba le sponsor nanga ya mvandu mais la bambule belé tozo kende kaka soki tozo changer Betty la patronne te c'est que bien makasi bongo te mama bibi chez moi nzambi et uno en direct des 001 BBC de moi-même. Merci Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na katsa bundese on porte-parole na biso Yamayele na bosanité balobi ye moko Fatou Sene la sénégalaise na katsa Kinshasa balobi boutique Fils Fashion et kangi masolo na bageni ya kitoko benga biso kota na bémission tala na logo numéro ya téléphone na ezawana ndenge kaka nazo signaler bana poto ba père ba mère
matungulu ya bapigme ezali na tangawisi ya bapigme bobengi mama Irene mingi cette fois-ci na tieli bino numéro ya téléphone kaka na émission bokomona papier mokezan bakomi muto aza poma diabète hémorroïde ba maladie nyonso bobenga na numéro wana bozwa contact bozwa matungulu na batangawisi ya bapigme mama Irene ayaka boye nazobeta masolo mo ba publicité esalaka bien makasi nazo signaler ba vrai chéri o bazana poma ba tâche banduta badega baproblème ebele mpona po balobi mama Cornelia Nutadi la azawana grâce light cosmétique mpona biso azobongisa loposo ya bato nyonso ezala mwana mobali poso ebeba benga biso bakosi biso mingi na bafo mafuta ebebisi biso banzoto mais mama Cornelia nzamba lola pambola ye parce que ekopesa solution na po ya bakongolais na bakongolaise nyonso bakomaki lokola bangando na minute ba se retrouver bazongi na teinture ya miliki epesa zuwa te balobi mama na bango na masola mafuta ezalaka yo mama Cornelia mwana tele 6 mois ya tata logo na ezawa na zwa numéro ya téléphone benga ekosala biso bien makasi bamoure na bamoureze na pesa merci na mobange na shipping Poshan Andel na kati ya Bundese balobi vie na nga Poshan Andel mobange na shipping ya GT balobi vie abanda bulo kala babi vie soko tindi carton Angola atotie diamant ekolongwa Allemagne ekokoma na diamant na Angola na kimia Poshan Andel logique abungisa keloko mutu tepe a respectaka parole makasi Poshan Andel omoneka africain me katineki mundele logique anyama mobange na shipping Poshan Andel umela bamoure na bamoureze mama Irene ayaka boy lisone ekobete binela lisolo ya ndeko moko ya mwasi azosenga conseil bandeko nanga na yebisaka bino anesuke bandi sika batu ndenge baboyaka na bango masumu ya meso tokomika na février mars avril masumu ezongi na ngebele ya tokomika na fin de l'année batu bakanisaka pardon basengaka na fin de l'année topé na janvier bandeko nanga lisolo na bete za lisolo ya pasi na banda ko beta masolo oyo na yebisaka Beatrice Lokilo ya Messi fils Lokilo na kati ya Londres no baka eloko moke pa ya mama Bea na comprendre que na poto batu baza vraiment na ba problème ebele pona nzela masolo nazoyoka mingi yango nalobaka ngai moko pe na kola kaka na kati ya masolo na koma ko comprendre ba vie ya batu mingi na poto ezaka malamu te ya na poto kolia komela kolata batu mingi sika balalaka toyebi te nini elekelaka bango likambo nazobeta eza ndeko na biso moko ya mwasi aza na Suisse mama Irani beta lisolo nanga nayebi ke yotangaka kombo te menga nazaka na posa conseil mama Irani naza na kati ya Suisse awa nazana mobali tobalana toboti déjà bana mibale tovandaka ndako moko mama Irene asali 13 ans na poto mais mobali nanga tovanda ne ndako moko nano abalanga te mais mobali nanga za muto azaka vraiment na idée ya obalanga po alingaka vraiment a honorenga banda nazalaka ne nanu kope copine andai kolinga avant tokomi sika moko abalanga tango na eko zoaze mwana liboso azali kaka na ba projet wana tango nazwi mami bale ba projet ezalaka mais esimbaka te donc toboti bambe tovandaka na biso kaka na ekobo tozalaka na biso bien tosalaka toliaka tomelaka tomonanaka mpe na mbongo problème netininga na ya kobengo mama Irene ele kaka 3 ans passé mobali nanga azalaki vraiment déterminé fo abalanga azwa mbongo atinda na Congo bafamille ne basali lettre liboso ekendaki pa baparent nanga azwi mbongo atindi na famille na ye po bakende kobalanga mama Irani mbongo wana eya leki ya mobali nanga propre avant dernier na bango akufa akenda akobota etombaki moyebasa ya mambali bana nanga ezate pe mbongo wana ezali na maboko ya babokilo nanga badepensa mbongo ya libala mpona makambo matanga babaki bapusa kaka libala esimba te mama Irene mobali nanga ekokangisa mbongo ezalaki ane passé eloko pe na bengi po beta lisolo babalanga mama Irene mbongo wana kenda leki ya mobali nanga kenda ozwa mbongo wana Western Union po lettre wana benge bakoma bafamille mobali bazalaki na mbongo te mobali nanga tindika mbongo $200 et pas petit frère na biso mama komi lettre na papa bafamille bakomi botsa 200 na kati boke kotika epa na bango na njili po naza mwana njili mama Irene leka mobali nanga azwa $200 mwana bata comprendre te abungisa mbongo mama Irene abungisa $200 grand frère na tomboka makasi agangela leki ne pa abungisa $200 mama Irene mbamo conscience elinga na bandi ko maîtriser mobali nga bitika ya za moto
ezeloko obungisi mbongo ndenge nyoza zoba yo mbali mokolo boye si oboti oke kobungisa mbongo yo yebi te ke na kisi babombaka mbongo $200 apambo obungisi mosu batinelo 1 million sikokokokosi meka na mbena sans frère na ye mpo na $200 koswane komaki lokola ya mvutima mama bokili na komosi ya kamba na ya limbisa za kaka ndeko na yo eza kaka erreur ameli yango masanga mamela na swanisa ndeko na ye me ngai moko conscience nanga ekorapelenga makambo ebele mama Irene nakoma sikoyo kosambela mpo na likambo yango mama Irene problème nini naza nango naye kosenga conseil nalandaki obetaki lisolo mwasi moko asaki ko bazolinga senga mobali na ye pardon mama Irene kutu olobaki asenga te bato bakomi na bakomante mais nga nazala so na otala émission na yo nakitaka natangaka mingi bakomante nga bisa c'est bien oyokaka mpe baréaction disons bolimbisa réaction ya balinga mosusu bakomaka nini kotala bacommentaire eza mpe eloko moko esungaka mama Irene bacommentaire bato kaka asenga pardon te nazalaki déranger nango yango nabengi yo mpo nga mpe naye kosenga conseil mama Irene nga ntango nazalaka na Congo na age ya 16 ans nabanda kokushe na papa na nga bamoure na bamouresi bolanda lisolo na bokebi ntango nayebisaka bino Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga mokili eza vraiment na makambo ebele yango nalobaki eloko moko na debi na komprenaki bato mingi ya poto bavi na bango eza malamu te yaya bale passé na biso foto talaka ngo tokolaka ndenge nini toza na poto lo tokoma kobeta tolonga jamais na cause la lesbienne mais tam sozalaka ngo est consciente ozalaka na Kishasa osalaki ma chérie na ba ya quartier kasi kilele nyonso yango wana est-ce que bando banda kosambela so sengela ngo nzambe pardon pour cela quand vous avez 17 ans, 18 ans, 19 ans, vous avez déjà grande fille. Vous avez ma chérie na quartier, vous avez biloko nyonso wana, to bande ko benga ngo ma chérie na tangwa kala. Mais le lieu ngo to zo benga kilele. Mais yo finga rabalele nga na koza jamais lele, mais ozala ngo déjà na vie obosana. Ya to kanisaka mingi le passé to uta wapi to kola ndenge ni bakata biso manzolo ko na famille, ba memaka biso na banganga na kimokolo soki to ebie sumasi ya foto boya biloko wana. Ndeko moi sabi mama Irene nazaka na âge 16 ans. Wana nazomi yeba ke nakomi kobima na papa nanga me abandanga ngo na 16 ans te abandanga ngo na 16 ans tango nakomi sko 16 ans de nazwaki conscience nakomi kosala ngo vraiment na papa nanga normal ke nazoboya te soki mama na biso abimi donc kosala ngo na papa soki bato bazate na ndaku papa kosala nakomi kobima na papa nanga combien de fois na yebi te tobima penza ebele mama Irene na âge 16 ans de na yaki komi yeba tango na yeko linga mobali na libanda na âge 21 nde na koma yeko éviter papa bamoure na bamourezi bolanda na koma yeko éviter papa na biso na ndenge grand frère na biso azaka déjà na poto a na Suisse ya na biso ya liboso aya ko bengisanga abengisi na frère nanga to ya poto nde sika likambo wana eyaki kokatana tant pe na komi poto ma mère na salaka 5 ans na poto na yeko kutana mobali nanga o naza mwasi ya mokolo naza mwana mokiti na kutana mobali oyo banda to vandi na esko a na poto ngana osa total 13 ans donc tant on a sali 5 ans na poto ndenge na vandi sko na mobali nanga c'est que to sel na 8 ans ensemble bamourera bamourezi bolanda liso na bokebi mama Irene conscience ekoma kozongelanga banda pe na ya poto papa biso abetaka lisolo yango te atlobaka nanga pe bêtise te atunaka pe nga te mutu pe atikala kokanga biso te mutu pe atikala koyeba te me nga na papa toyebi mama Irene mpo nazwa tan ya kosala ngo naza pena mwasi monene ntango nakomi kolinga mibali na libanda nde komi so papa na biso asenga nakomaki koboya mama Irene nayebaka te ezalaka envoûtement papa azalaka na kisi mpo tozalaka na biso pe na mbongo te tozalaki na biso ka famille ya normal mama Irene ntango kaka leka mbaye nanga bungisaki $200 wana na bandi bandoto mama Irene nzamba azolobelanga ke mobali nanga akoki kobala ngai te parce que bango baza na famille chrétien tina kosenga pardon epai ya mobali nanga mama Irene namona nanga bandoto se répéta na vie mais oyangi komelo mususu mama Irene na omata na mbeto na butu na osala insomnie na olala te mama Irene ata na sengi nzambe na lala na oke musala pongezo ya te mama Irene muteme ezolo bakaka na senga mobali na ngai pardon na bimisa vérité ke na bima na papa nanga mama Irene mwana mobali oyo azana ye normal asambela kana normal soka linga fuka me abondeli nzambe na matina mbeto to vandi na ye mabezangi mute na bolingo mais asali ninga no mabe ya gravité mama Irene ngape banda na ya poto na sali nanga pe ba dégâts te mais dégâts o na sana papa nanga mama Irene mama botanga akufa ti mama na biso akufinga naza déjà na poto mama biso atikali koyeba te kenga
na bandeko bima na papa biso bandeko na nga pe bango nyonso na oya bengisa biso na poto mutu pe ayebi te mera ni trace ezate kaka ngai na papa na nga mais tant na epoto papa na nga loba na so eloko te mama Irene atuna ngeloko te akosolaka pete silence kaka mais nakini mama Irene nazala kosala ngo teke na mwa moke tant on a comme qui na 16 ans na comprenait pas qui na obima na papa mama Irene na kenda na ngo penati na ba 20 quelque temps na bandi ko linga ba chéri libanda nde na komsko kima ko sala rapport sexuel na papa au mona obenga na bino oyana ngati na komi teti na lingi susuti mama Irene na ndenge kan fa se décidaki to ya poto ba réalité ya vie yango na zomona mama Irene mobile nanga azana volonté azana foi ya kobalanga ma chaque fois soka linga balanga mama Irene likambu foi ya tala mbongo ba ototinda batsaka kana enveloppe mama Irene bakende ko senga farti ya libala mama Irene na biso tala makambo bayibile ki ne $100 ya liboso atindaka mbongo botia na farti na lettre boke kotika kuta tindaka liboso ya mwa ebele mama Irene mbongo ane kota ba problème ekuta leka mbai nanga akufa mama Irene ekomi ko se répéter bandoto wana lokola na landaka yo oselaka proverbe 19:20 otanga kano bakomba batuti mama Irene betali sonanga nazo senga conseil na sala nini na ebisa mobali nanga vecte na ndeko bima na papa na biso est-ce que libala oyo ekozala kaka po mama Irene to voir na biso bien à part kaka ko balanga ezaka kilo mais vie mususu ekendaka nango bien nga na ebisa ke mama satana zala bongo omoni siko bibo vivara bien bozo sala bozo lia bozo mela bozo lata mais pona ko balo problème ici problème donc yo rotika la moi c'est ko bovina mobimba kasi c'est de satana kangyo quelque part ba mourir na ba mourir ndeko moi ça so senga conseil asala nini asenga mobile na pardon aibisa vérité keza le passé na ye po na sel na ngango pe na ndakwa libala tendenge na zana mobile eza nango le passé nanga na ebisa mobile eza le passé nanga mobile nanga liboso na yebaka na vie zaka papa na biso est-ce que ako comprendre nga tant famille ko yokango ekosala ndenge nini papa na biso azana bo montilo na fate ye muta ozela mbongo libana nanga po alia mama Irene kosola katalo bakeloko ta tona atana bengi papa to sola aloba nanga pe buzo bate banda na tsama kona poto mais mama abiso akufanga na zade na poto mama kufaka na sima nanga mama pe atikala ko yeba jamais ke ngala bimaka na papa même bandeko nanga trace ezalate mena bimala papa abiso mbalebele nombre penza ezate poto koma ki pena to sepela na kinga na papa to koma ko vivre bo mama Irene yango na ko senga conseil na ebisa mobali vérité po bandoto ezo ya mama Irene dans na komi na ba capabilité dans mo ko na koma na likamo na vifoka na loba mama Irene na suki mutema yango na bengi na senga conseil na ebisa mobali na benga papa na biso na ebisa grand frère mama Irene azo batena sa nini na luka pasteur na loba mama Irene bo pestanga nanu conseil ba mourir na ba mourir na loba keloko moko na vie mibali mingi na poto vi na bangezo be ba pona basi bazwa basi tozana ma passé moi c'est zaka na le passé te biso zaka na ma passé moi c'est zana ma passé belé so kute na moi ça le passé faut kopambola nzambe majorité biso basi tozaka na ma passé yango mibali mingi na poto ba vi na bino ezoke malamu te parce que partenaire no atambola mabe pareil pe basi mingi mibali bazwa na poto to yebite po basi balala na batata na ba mibali balala pe na ba mama na bango bazali nazo kosa bino te ezo pesa pasi yango foto tozala toujours na vie de prière yango na linga keloko moko pe be Zakari Tolomba mosi kitoko peta imami la plus belle aloba keloko moko ata to tepi na biso leki nanga tozonga na mabolonga nzambe tokende kosambela prière eleki nyonso bana nzambe tokima pa Yesu Masia ata to yakoloba loba na YouTube tokopela tokoganga mama nanga nazokosa yo te nazosunga yo kaka libanda na Yesu Masia ezali kufa tala mwana mobali azana mwasi baboti na eba na ndako mwasi mobali liboso na vile za tata o aboti yo ya abomination ya munene boye eza facile te mais mobali ozomwata mtu sala okendaka musala ozwaka mbongo mais soko zwika mbongo asala ba problème ibandi yo kenda musala muka 6h mitala ndeko nanga mobali mbongo zwaka tango kozango kaka banyongo ba problème futa ba taxi yo futa kaka eske moi si ozana atambola malamu yo moko otambola malamu tobosa na kale passer mbango yaya Félix Wazi kalobaka moba alobaka loko moko mission na biso ya Congo Félix Wazi kwa alobaka loko moko mafingo finga mutu kala bako betelongo du kofilelo c'est possible
lisumu osala kala okobanda ofuta yango mpe lelo alobaki eloko wana mingi na bemission na ye kofinga mutu mokala 3 à 4 so finga mutu bosana me baye kobetela yango likofi na 2025 omérite ka po fingaka eza lokwa lisumu okosala lisumu akala ta mosusu baconséquence na komi kozala na kimokolo ozofuta nde balobaka tous ces pays ici-ba yaya ozofuta ndeko mwasi azosenga conseil na boko tia commentaire mingi na oloba te ke kosenga no conseil te na boyi na bona nga batata batelemelanga natiki malobi pa na bino bamoure na bamoureuse nayebi ke bozalaka mayele bokomaka bien mama Rosita Tenda apesaka conseil bien mama Chantal Evita na France asola kitoko Tisha Blessingen mère Luboko na kati ya Londres asolaka bien bengelanga grande sœur na yo ya Mireille mama Mokambi tala mutakambara batu ya Mireille grande sœur propre ya Tisha Blessingen mère Luboko na kati ya Londres ya Mireille nga bien ke ya Mireille mama Mokambi bopesa conseil nzamba pambola bandeko nyonso bolandaka biso partout asala bino bolamu ndenge nalobaka soki mwana motazongi te Jésus Christ de Nazareth tokutani mbala nsima mpona kobeta masolo ya solo bosabone bolaike video bopartage awa solo na solo aubergine elekaka te nzamba lola amona bino la nalobi bisou bye bye. Tuninga décor aza wapi boye. Décor azwami na site kitoko tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet ya vie. Toronto City VIP yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom makambo teli réseau bosana tozali nzinga ya quartier ya investisseur tu comprends Toronto City VIP de Maluku pembeni na mai mpepe moko naturel wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku et pesa to ezoteka ba espace kitoko kolongwa place Nazar tiomo na presse to pasola nzela Toronto City VIP de Maluku et kosunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro do chelibino benga Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.